mesa nanga isalia wa mesa no yango na siko mbongo ya kutekila nazozwa te nazana mbongo ya kutekila te yango wana nazolela na bakonti ba tindila ka bisoka mwambongo bisoba mamoto de buriaka ba pesi bisoka mwambongo to tekilaka sima to zongisaka muke poto futaka minervale abana okima na mbongo te tata to kima te o mayebo ya pembe mayebo bukolokoto etretaka pe bato eza un petit poisson batali loba bato bakomisango cher po bango baliaka misuni te yango ekoma cher na chama pola sala makabu nga kitoko ekenda sango waze wakuta bwaka makabu ne ya tintinti kala tozali kitoko mesiko tozali kitoko te gouvernement nganji toza bien te pas ezali tozokoka lisusu te. Ok. Merci, ma petite Kola. Mbote papa. Tu es na mesa no babimbizo ndeli kambwa. Mbinzo papa ba tekela songo cher. Ba kilia pe bazoya te donc to éviter to vivre ndenge ni na bana. Ba bongisela biso ata makambo ko teke bien te. Ba papa misale ezate to tengisa bana to futa bandao. Ba bongisela so ba prière kita te to kende wa. Ye moko nzambe akata likambo opoto. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi Matono mingi bana membre ya balandi ya chef Nzamba Nzamba tozana bino toko tasaka bino be culture ya mboka na biso na sole tali bilei ya mboka na biso bana membre na bino chef Nzamba Nzamba tozana ya biso podcast télévision lelo te tokwei na commune ya Masina boko mona wenze moko ezalakawa bako teka be biloko ya bio wenzana bako teka be biloko ya bio wenziango oko kitaso kitchen entrée ya Bekatef otuni wenze wana tuna na bino kombo bamba koloba kombo ya wenze wana ndenge zali bokoye bango bako teka biloko bio tokomona mayebo tokomona bambinzo ya kitoko biloko ya bionde vandi awa na place to kenda kangaba na place kenda kaboza ana Masina rokita be awa na wenzo balbi to pesa valeur na bilei na biso to pesa valeur na culture na biso ezali be kitoko mingi bana membre mais dans Tikate Montréal na sima matalatala ingénieur Josué ye mutonda sima matalatala toko sona ba maman teba mwa lisolango ya biloko yango ndenge ezali pe ya kokopere na ba maman eza vraiment kitoko pe mingi yango to ali kosola na mama ibwe Mongol mbote ke mbote ngeke muntu apidia meke mtasongolunda kasongolunda mama tubela betu kwa kubetu na ya biso podcast télévision mekano koloba o eza wenzeni wenza kulumba wenze oyo komona wenze wapanga ou bien wanga na baba ya wamba ado wenze ya wamba oui ezali bongo wenzo yo mekano koloba wenzo yo boteka be nini spécialité na bino za nini awa toteka mbinzo mayebo nguba pilipili mbwengi
tutu nyonso yango totekaka. Donc wenze wamba ngaza chef coutumier. Wamba oyo ezali toza pembeni ya honorable nani Jangoyi. Jangoyi. Toza pembeni na ye. Papa na biso Jangoyi ye mtatika biso totekaka wa acha sima plaça yango alobi totelengana te yango acha biso na baba la place ya azali. Oyo ezali be wenze ya wamba. Ya wamba pembeni ya Jangoyi. Merci wenze wamba. Boy ozoteka ni mama meka koyebisa bana membre. Ozoteka mbinzo ya minene ya Bangala. Nambika yango na oteka ona luka bana balia base koti na mboka makasi bonso bambinzo ngo bokino kosoma ngo be wapi chafu nza manzama bando bakolanda na zape bon moi muyibia ngoma ngo wapi binza ngo nasoma ngo na Itaga nasoma na Itaga na Zandu toyena ngo tozi transport de toya to ndo teka ngo détail est-ce qu'on a ekolobo che combien et qu'on a acheté 40 000, oh 20 000, oh 30 000. Olobane bando bakolanda biso bona wenze ya wamba pona kota kolia ko soma biloko. Après ça normal. Car après ça normal, plus monsieur ezala té. Oso ba kosi on a pris 10 000, 15 000, ba kotie lo bien té. Donc faut so makana na va normal, ndenge to tekela. OK. Merci beaucoup bana membre ya biso podcast télévision tozo kenera ndonga wa kosola na ba mama ya wenzoyo ya wamba bomoni biloko ndenge bali koteka to ana mama awa mbote mama nanga Madame papa boni santé c'est bien balobi yo na wenze ya wamba to chamwa wa na chamwa pona sala makabla nga kitoko kenda sango waze wakuta bwaka nga makabu ne ya tintinti Silelo sala ngai kaba tirizi ndeyo titi ezala ndenga na bekatef na kwa wamba mama leader makabu ndezanga siku tomoni bambinzo kangi boye pe moyena yi bambinzo mo ezate na meka okoko meka no po yo ka guongo ndenga ezala tokanga ngo boye po na hygiene mutako kaza meka fungola na ngaye meka weza ya biso podcast télévision chef nza manzamba weza biso moto zoli yango awa donc obo olexi modèle titi mo yoki yango ochango kisi pono kanga mabala batwa te to chakisi ezane lo bokwa mama lamba ka jete soko meki okangami mama na ngai me ko ba yo pe awa na wenzo umeri nga na wenzo na umeri na ke ba 30 ans na mumbo makabo tintinti baze ko boka ndenga ba tintinti ba musicien na gloire o bazana na kwa kulumba bazaya liawa na 2003 donc yo nde baboko mo wenza tintiti ndeyo voilà makabu na tintiti la musicien ba banda ya liawa na 2003 merci bana membre ya libeli sola kitoko boki makabu ya tintiti ndenge ezali na ba mama tozo kende na bango kosola na bango makambo etali makambo eza normal na yabiso podcast télévision toza na wenze ya wamba kosola na ba mama ndenge nini ba koteka pe tokende tozonga tomona pe awa biloko eza be na ccc ndenge ezali mama na ngamboti mama tomoni mayebo awa bana membre moyo yali kokoswa banzungu oyo ezali nini oyo eza mayebo na betu ya bata bandundu mayebo wana oyo wana balambela yango mingi mbinzo na balambela yango mingi bandindi okobwaka wana bandindi eke kitoko oyo yali be mbinzo ya Bangala mbinzo Bangala bomoni yali kitoko awa na wenze ya wamba tomoni mayebo mais tokoswa na mama aza na telefone akospike biso mais omoro yali ndenga zozwa oyo eza mayebo ya matoi oyo eza mayebo ya pembe mais tokomona mayebo musu ya chocolat mais tozoyeba te ekozwama ndenge nini yango mama azosisa kosola apesa biso explication tandis que mama azosisa mo explication mbote tata mbote yo pe oteka ana wenza wamba bon nga nazali mpona kobongisa biloko oyo ndenge yaka na basaki ndenge yaka na basaki biso tosopela bango na basani ndenge eza boye na mboka na biso esengeli toliaka biloko ya boye bato ya msoni ezokausa makila na bamai donc biloko pene ya malonga neti bapapa oyo bakomi deja
mikolo donc esengeli baliaka biloko ya boye mpo epuselaka bango mikolo donc oyo nazalaki nango ya koloba yango wana. Ok, ya libongo bana membre tosolola na bamama awa omoi olenge eza mama na ngai bon appétit awa abo tomoni toza na bawangila awa mbote mama awa omoni bamama tozoswa na bango ndenge ezali awa masolo ndenge eza awa na ya biso polikali mama na ngai mbote mama boni mama awa toza tozodécouvrir babiloko awa ya kitoko awa ndenge tozoswa mama mbote mama na ngai boni ozoka soni mais kasi ozotekani yebisa biso oyo nini mbika malenge papa mbika malenge yango eza ndenge nini kengedi mukengedi oyo siko balamba yango mpe lokwa mbika esungaka na prostate maladi ebele siko okoningisa yango mpe kaka ndenge banikisa mbika eza bongo balamba yango mpe gu mpe kaka lokwa mbika kaka nde balamba ya mbika donc oyo nde eza mukengedi eza mukengedi mais ezomona oko ndenge mbika epola bopesa oko mukengedi polo te eza esika eza esika tolongoli yango ka sikoyo nde yango toteka boske okoloba nini na bandeko bakolanda biso mpona kozwa mbika mukengedi otie lokola sakomi combien sakomi na tie 3500 ebongo ekolo 5000 donc oyo boso olambi yango okoyoka yango bololo te eza bololo te ezala mwa bololo yo moke mpo esungaka na kisi eza kisi ya mobimba tozotraite prostate makambo ebele merci bana mambo balobi lisolo ya bio na bio awa na mama tozosolola awa tomoni awa likokoleza awa vraiment bawenza bien makambo nyonso to ya kitoko awa tomoni awa tokomona mbinzo ezali Montréal badiaspora nyonso to balandaka biso balobi masolo ya makambo yoke kwaku bima ya bankoko na betu bima bakulutu na betu yoke kwaku babima mosi ya mbote mama mekana kosuki so ibwe bien ngeke mbote mbote mama ibwe nitu bien mama nanga zabisa betu awa eza koleka boni awa na wenze ya wamba na masina na wenza wamba ezoleka nango malamu puisque totekaka biloko ya bio oyo bazoloba na biso totika kolia baformol ezoboma biso banzoto na yango fo koliaka kilebo elingi koloba mayebo ya matoyi mayebo oyo ezomona oyo ezali mayebo oyo biloko naturel oyo nzambe atindela biso na mokili eleki kitoko oyo ezali mikwati mbinzo ya mikwati mbinzo fo koliaka bio soko ozolia bio ekoleka malamu oyo mpe eza mbisi na biso ezokuta na fleuve oyo mbiso na mona bapende balamba yango ya mukedi balambaka na bankulu ai bankulu awo bimisi bankulu te balamba do openga mpe moyibi kaka na mikano oyo makokolo biloko na biso ya mboka soko ye na mbika awa mbika eza malamu mpona barein mutu fo koliaka bio mingi mpo rein na yo efongwamaka soko ozolanda kaka bamikongo bazoyela biso oyo na badendo oyo nzoto emonanaka te eza pasi yango kaka nazalaki nango papa merci mama mekoloba wana mayebo nini o mayebo ya pembe mayebo bukolokoto etretaka mpe bato eza anti-poisson batali loba bato bakomisa yango chere mpo bango baliaka misuni te yango ekoma chere iloko na bango yango oyo mekana koloba so moto alinga ya atoma biloko abio epa na yo akoki koya wapi na wenza wamba bon soki olingi koya kote oyo ozwi kaka supposons ke outi na zone ya Kinshasa okiti soit na Pascal mais mimi de préférence ezalaka na mai ya ntsanga soki okiti na mai ya ntsanga okatisi olobi kaka route bekate fo komona biso awa na veni wamba toteka biloko ya bokoko donc naturel na biso nde yango oyo merci bana membre na ya biso podcast télévision balobi kolia bio eza kitoko eza pe elengi mingi yango bomoni ete toza koswana bino olenge ndenge ezali wana bomoni awa bio na bio awa mbote ata mbote olobi nini awa bon ngai ndeko conductrice mosala nasalaka soki biloko euti voyage ye na basaki biso nde tozwaka gileti na kati basinga nango apres na bandi kopupola ntango nasisi kopupola nakobandela mbala mibale
après oyo ekotikala nde bafuti ngai moyen de vivre na ngai yango oyo. Donc yoza papa bipupula na pupulaka. Donc sikoyo soko ozwa awa otekeli mpe bato boye combien? Bon 1000 francs et pas na bango moko batandaka 2000 biso siko mpona kofacilite bato ya mbongo moke ne totiaka na 1000 francs. Okay. Merci bana mambo topesa wenze na biso ya wamba valeur topesa bonkoko na biso valeur ya libe kitoko mingi bomoni biloko ba koteka olingi ozwa biloko bien Montréal Josué boko mona ndenga bazali kolakisa bino balobi awa okolia biloko ya bio et puis biloko wana oyo okozana pomme te ya santé na yo okozana pomme morte o santé déranger ngai santé eloba nini awa tozana mama awa awa botomoni biloko yango na yango awa ndenge ezali awa ndenge bali kolobaloba mbote mama mbote yaya ibwa nitu ke bien yaya lungwana bandeko bamona bandeko bazolanda biso awa tozali meka koyesa biso obwe nini chocolat oyo eza bakamba nyoka biloko mpenza ya bwala na beto ya kikwiti ya ikamba nyoka euta mboka nini oyo euti kikwiti oyo euti na kikwiti kikwiti nde basala soki bapende balimba lia bokoko nde yango oyo donc bolamba ona na mukedi na bankulu bango mpenza bayebi nde tosala yango oyebi yango mpenza yango nopoza mupende te naza mupende te oza na mubunda nga mpenza nasangana na kata bikolo nyonso mpona teka modele ya biloko nyonso mekalokoba biloko sone sozoli yango ekosala obeni na nzoto biloko oyo neti mbinzo oyo ndenge eza na protéine vraiment ya makasi ya makasi eza na bana na santé eza na formule te d'ailleurs eza naturel biloko tata nzambe asala biloko epesaka vie nde yango. Merci beaucoup bana mambo tozali awa na mama wa topanda mwa lisolo toswa na mama mbote mama na ngai mbote papa na ngai oume na biloko ba bio na wenza wamba na umeli banda bo jeunesse na ngati nde na komi mama bo mbongo na na sala ka yango mais kana ko mama bambinzo o bozoteka bokenda kozwa ngo be wapi bambinzo oyo eutaka mingi Équateur eutaka na Équateur eyaka na avion toke kuna na commune ya Kinshasa tosombi tangu suna libongo amalu nde place tokenda kozwa ngo siko ndenge boteka ka ana wenza wamba difficulté obino bozokuta nango bozomona ba client penza ba tatu bien batuka ba kufilika vivre frais en tout cas penza pona ba client eza moi passe to ebite na mboko so bato baliaka lisusu tomona lokwa na mboko bato baliaka lisusu te komona lokwa banda tongo toyaki biloko ya vitamine eza na protéine bato bazolinga kosomba ngo te toyebite soki mpona kozanga mbongo to soki mpo na nini tozoyeba te mais biloko penza ezotambola te okolobani na badiaspora tu bakolanda biso bandeko oyo bayebaki yo penza wenzo tokolobani mpona nakolobaka mpona badiaspora ke en tout cas penza babunda mpona mboka banda kofuta nanu batu malamu poso mbongo eza na maboko ya batu mpe bakokoka kosomba lokwa biso tozoteka lokola mbongo eza te na maboko ya batu yango biloko ezotambola te biloko ezotambola te mpenza mingi mpo bato baya na mbongo te na maboko. D'accord, tomoni mpe oyo mpe ezali be pilipili oyo eza pilipili oyo eutaka mingi bandundu tosomba yango mingi na libongo so tosombi na libongo biso pe toye koteka ezala pe makasi pilipili eza makasi mpenza makasi yango basalela presque na Kinshasa awa pilipili basalelaka mingi eza nde pilipili ya mike oyo basalelaka bakabri basalelaka bathomson basalelaka presque biloko ebele basalelaka pe kisi nini osana bakisa bokoko ebele basala yango na pilipili ya mike ya komela obi ya kobaka ya komela ya kobaka te me ya komela. Merci ya bana mboka ya biso podcast télévision toza na bino toza kotambola na bandeko bayeba mais eloko eza kitoko bandeko mosusu bamona mukubi te tokotalisa bino oyo ezali be mukubi mama na ngai boni kuna ibwe kuna nzoto bien nzoto eza bien papa mama na ngai toye na biloko bwali koteka wana tomona se eza be mukubi wana eza mokubi biloko na biso bokoko totiaka na pondu kobanda
bo mwana bamama balaya kolamba pondu akolamba kobongisa bilei toalaya kolamba muku wana bagrena koloba siko koteka mayebo tomoni mayebo oyo eza vraiment boye lokola bamwa banzete matiti eza mayebo nini mayebo wana tobengaka mayebo ya misuni mvumvu lelo mayebo wana soki olango eza biloko ya frigo te lelo biloko ya frigo ezobebisa bato babiloko mpenza bato bakolia yango wana so olambi yango na nguba otie mokubi wana omonaki nyama ekosa donc mayebo osangisi na mikubi wana nyama ekosa mpenza kitoko na kitoko kitoko na kitoko mbote meka koloba na bandeko mosusu bakolanda biso baoyo ete bayebi mpenza wenze ya wamba te okoloba nini mpona bango wamba oyo papa kimbanga to wamba ya bango wamba oyo wenze ya wamba oyo na oloba na bango boye basalelaka mingi biloko ya frigo te biloko ya frigo ekosa bato biloko mpenza tokoki koliaka o bomoni na wamba nde totandami awa ezosimba nzoto mpo ata biso bato ko mikolo boye tokosala su biloko ya frigo te tokeba mpo kolanda yango supu ya rouge wana basala te ozwi tomate ya mbuma ozwi nguba alo ozwi mayebo na yo olambi ozwi mokubi wana otuti kiwai otie ntango ozolia sante efandi soki olobi onga nalanda basosa frigo etali mongo luki okende ozwaka tonga mikolo nyonso ya sukali merci beaucoup ya biso podcast télévision tozana bino awa na wenze ya wamba ndenge tozosolola mama na ngai akotikwe mbote mama boni mama malamu papa mekano kotasa tomoni pilipili ya banzete eza belo lenge bo pilipili oyo yango tolelaka esalaka makambo ebele bakisi bapomade oyo bazotiaka bapilipili oyo barimatisme ezosalaka mpona bapilipili tolelaka pilipili oyo bapilipili wana ya minene ezozala basukali ezopesa bato maladi faut kolelaka pilipili oyo lorsque pilipili yango tie vers combien ça combien ça comme na tie 4000 vers na tie 2000 siko mama yo pe awa na wenza wambo bandi kala na banda kala na boti pe bana awa évolution kitoko pe za na wenza kala tozalaki kitoko mais sikoyo toza kitoko te gouvernement nganji toza bien te pasi ezali tozokoka lisusu te merci mama pepe kolawa mbote papa toye na mesano ya babimbinzo nde likambo mbinzo papa baotekela biso yango cher bakilia mpe bazoya te donc toyebi te tovivre ndenge nini na bana babongisela biso ata makambo kotekeya bien te bapapa misala eza te totangisa bana oyo tofuta bandako babongisela biso bapri ekita te tokokende wapi ye moko nzambe akata likambo oyo mpo toza na kimia te ko mama ozomona mpe konsano oyo ozosala na wenze oyo ya wamba baclient mpe bazokotaka bazolinga mpe kolia biloko ya bio bien ndenge nini bakilia bakota te mpo mbinzo elekisha ekolo 30 bakilia balingi te mbongo mpe eza te embouteillage batiela biso 7 moto totekaka te mbongo na maboko ya bato mpe eza te yaya nayebi te lelo na suka yapi na bana mpe balobi nini bozosufri nini kasi na ya kasi te loba eza nango mbongo te ezofele ozoteka te mbongo na maboko ya bato eza te na maboko ya bato eza te bokotia biloko banatoko bambuteyaki bato basomela biso biloko bazoya lisusu te tokovanda banatoko tovandaki tokomona ata kilia moko te mpe na bazopanda biso place totekela place toleselaka bana bazobengana biso sikoyo tokokende wapi batata mpe misala eza bazobengana bino bazobengana biso kopanda kotumba biloko na balabala place toteka d'accord wana bomoni ete toza na bino ya biso podcast télévision tozosolola koko pa linga aloba mbote koko bonjour tolobi boye
tozolia te bana totangisaka mbongo ya kotangisela bango eza te biloko tozoteka ezotambola te bato tobanda kotekela biloko bayaka lisusu te tozosufrir biso bamama tokoma kolesa bana bamibali na biso mosala eza te sikoyo bazobenganaka biso tozoteka te bana bakufuta minervali na nini tokotangisa bana na nini tata boyokela biso mawa balongola bambuteyazi oyo eza na nzela ata kotambola tokende otambusaka na biso bakoko akalakala tozozanga mbongo akotangiselaka bana D'accord maman, sikoyo mama mekano koloba nanu yo sikoyo mesano ezali mesana nga ezali awa mesano yango na se sikoyo mbongo ya kotekela nazozwa te naza na mbongo ya kotekela te yango wana nazolela na bakonzi batindelaka biso ka mwa mbongo biso bamama oyo todeburiyaka bapesi biso ka mwa mbongo totekelaka nsima tozongisaka muke mpo tofutaka minervale ya bana okima na mbongo te tata tokokima te okima na mbongo tokokima na mbongo ochange mesa te tokopesa baadrese ya bandako tokochange mesa te tozosalela lola na baazi oyo biso tokomi nango landaka tokimisa mbongo leta tokokimisa mbongo te papa tokimisa mbongo te bapesa biso ka mwa mbongo totekelaka na suka sanza tozopesa ndambu soki kapitali etikeli yango biso tokotikala nango tata ok quand timinini loba Yem dazo ko intimidé papa ngara. Maman na bonjour papa. Zo kamwisa biso makasi pona mboko ya Kinshasa. Biso neta tozali likolo tomemi biloko bambika toyena ngo poto teka me ba prinde zate tozoka likile ba transport ba 400,000 ba 300 siko ya wete que vraiment et ça passe. Ba client bazo mona na tala na tolonga na bitabi biloko ezana depot tozana ko ba client awa bazo mona na pete. Vraiment likambo ya mbongo ezo betisa biso mutu makasi bana ko to bazo tanga ba mususu koboko la kobota et ça passe vraiment tole la pete mokonzi ya mboka yeba ndenge ya kopi ko kanisela biso vraiment po mayele na biso esuki vraiment. D'accord. Merci maman bakonde boki mwa mbela to solo la pawa na ba mama wa to mona bankulu ezalia bankulo nana ngota bankulu mama ibwe. Boni mama na ngai. Voilà. Boni bankulu yayo. Bankulu na ngai. Mekano kolbano bankulu ezo traiter nini ezo soigner nini na bandeko bali kolanda biso. Bakulo oyo esungaka babebe oyo babotami baza na pasi na libumu nde balelaka basinga soki oyo sokoli yango otie na mai ozozwa lutu ya moke omelisa mwana bato ya sikre esungaka na makambo ebele eza kisi munene me eza na complication te ata olia yango omeli kisi ya mundele esalaka complication te eza lokola biloko ya kolia donc bankulu mpe balia yango mpe na biloko ya kolia balambaka yango na mbisa kokauka na ndunda na Thomson na musuni na eloko nyonso kolamba ye ezali bon mama na ngai mekano koloba wa biloko ozoteka bandakala oyo boza be kozwa yango wapi oyo eutaka Dubai ndakala ezouta Dubai tozoteka ndakala ezouta Dubai na bandakala mpe komi kouta Dubai eza bongo papa bongo mboka na biso makambo eza malamu te koli ekomi na bato pasi biloko yango mpe ezoyaka na cher pasi mbongo mpe ezomonana te banda toyaki toteka te tozoyeba te mbongo ezalaka na mboka oyo ekenda wapi tozoyeba te kote ni mbongo ekei tozoyeba te ndenge ya kovivre eza te tokoya na wenze tozoteka te bato bakosomba biloko baza te tozoyeba te tosala nini mpe tokende wapi toyebi te. Merci ya biso pour créer tout monde appelle maman wa moi lisolo balobi ba mama ba yebi ko bomba mbongo ya boni mama Malam papa oboyi mbongo musika pona nini te na bomi mbongo te na okanga le senti na nina kende boko teke ezate yaya ozozonga ndako nazonga ndako avant boy bona osala nini banda tongo na yaki ate ekolo na simbi te tina nini navandi na wenze kasi donc tino obimisi mayo bato oteka moto te teki teke banda na sopaki ezaka ya bongo mayibango boye ndenge nini nango mayibango botie boye combien ça komi combien vers na biso ya matoyi ezalaka biloko na biso ya mboka ezotraite mpe nzoto mpe eza kisi mpenza etata nzoto lokwa na nini
etretaka makambo ebele na nzoto ya mutu baestoma banini eza vraiment kisi ndenge eza wana eza biloko mpe eza kombine na kisi donc osere bato baboyi bino bato bazoya te bato balingi olia bango biloko ya bio te bazoya te mpo na question ya mbongo eza te biso toyebi te mashine esalaka mbongo na mboka oyo ezalaka to ezalaka esu te po tozonyokwama koteka eza te toyeba ovanda kaka boye ondire kongo mbongo ezalaka lisu te popwani baninga na babongo na bango emonana ya biso ekenda wapi mashine yango ekufa eloko tozotuna soki bakunda mashine ya mboka ya mbongo yango biso tonyokwama boye bokauki eleki na mboka makasi oyo eza lisu mboka ya bato baobika lisu te yango ozomona tosufri makasi mpenza papa ok siko mama na ngai loba siko na wenze oyo awamba bofuta mpe bataxe na bino tofutaka bataxe ya leta papa tofutaka pourquoi taxe bofutaka combien tofutaka ticket par jour 800 francs nde eza boteka te 800 place ya bato oyo 500 do lokwa 1500 tofutaka nde toza awa bon so na journée moso oteki te ma ofuta eza te bakomplike okango biloko baye batoki o biloko bakende yango baotoko mpe biloko ya mbongo wana te ya ebele soko opesi mbongo na bango mokolo baolinga bazongiseli yo biloko tosufri makasi sikoyo ntina ya leta yango bazoyeba mpasi ya population tozonyokwama te embouteillage kutu koloba te wana nde liwa oyebi te na kongo tosufri kaka boye na mboka na biso moko tomona mpasi kaka boye mokolo nini tokozala na esengo na mboka oyo tokosepela merci podcast ya wenze ya wamba toza na bino elongo toza na bino ensemble na wenze ya wamba ndenge ete tozoteka na bino awa ndenge tozosolola makambo eza ebele na wenze tozokabola na bino na ya biso podcast télévision bomoni ete tozotambola kotelesaka bino biloko ya bio mama boni mama Madame papa. Boni santé. Kimi ezali. Boni awa o chamwe oteki. Bitula papa tozoteka te mbongo eza te na maboko ya bato tozoteka na biso te. Bitula. Bitula makasi. Bitula ndenge nini? Bitula biloko ezotambola te. Bakilia baza te. Siko bakliyango bakiwa. Toyebi kote bakete. Baosala ba rentre bana na bango. Donc faut saka depuis tant oteki te. Tozoteka muke kaka. Soki oteki muke okenani na ndako. Tango bakona mbongo bakoya kozwa oya bango yoke nani mekano koloba bambizo wana otie boye ndenge nini pe zoleka be combien mbinzo mayebo mbinzo tout ça eza yote yangai zoleka ndenge mbinzo ndena tsaka yango ezaka bongo na teke yango nanu pete oteki mbinzo te depuis temps kite na teki te bakilia bazate siko ça combien mbinzo combien ça combien mbinzo 10 000 ça combien 10 000 10 000 et bon au vert eza 5 000 vert 5 000 ekas et au vimba pe eko vimba ke leki soso donc eleki soso na kitoko kisoso eza biloko ya mboka eleki soso parce que bon mayebo soki ona mayebo onde na mayebo pe talo moko mbinzo na mayebo talo moko mayebo combien 10 000 pesa komi wapi mayebo nanga bobombela ngai yo tobombeli yo te bimisa mbongo somba merci koko moi liloba olobi nini boni yo nalobi bien ozoteka nini nazoteka mayebo na mbinzo mayebo na mbinzo ebongo moke boye mbongo eza te meko otano matatala na bandeko baotala biso bamona mwa elongi na yo mbongo eza te ndenge nini meko otala kamera baluka tala kamera mbongo eza te ndenge mbongo eza te ekei wapi na maboko mbongo eza te ebongo oteki te neteki te nazoteka te tala biloko banda natandaki nazoteka te loka sikasika ya sono merci kokoba toza na bino awa na ya biso odika ya télévision namoni mpe awa mama alinga loba seke nga lelo oyo naliaki lebwa pembe oyo toliaka na biso tozoteka balambaka soki olambi otie na mai osokoli yango bien osokoli bien ozwi bepisi nyonso ozwi mbisi otie etoki ebeli olongoli bolie na bana abomboka pasi oso tolie te tokolia lisusu nini apart ça eza mpe lisusu kisi monene ndenge eza awa eza nti poison bakoki kotiela o poison bapesi yo mayebo oyo olie esili verre nango tie combien verre nango totie 3 000 eza cher eza cher te
Bon sakomi. Sakomi na ngo 5000. Ah. Mais quand on koloba biloko ngo eloko mimi na tuna keza biloko bakoko na biso biloko mboka mais botia ngo talo likolo pona ni. Totiaka ngo talo po déjà ezo uta musika. Côté ezoya bazofuta ba transport po ekoma awa. Tango komesa ye no asombi kuna asombi na cher. Yepe tango akoya awa ko luka teka ngo kana kamwa montagne ya likolo po yepe a récupérer mbongo wana. Moni na ba transport wana bazosenga ba transport cher yango ndezo boma kabango tango bakomi awa nde yango moni bazotekela biso pe cher bongo so to sombi bongo te ba so to moye batekeza te. OK. Ah peut-être tano mama ndenge azokata na ofumbwa mais quand on kolekisa biso nde azokata na ofumbwa na biso po dika télévision tozomona mama ndenge azokata mo afumbwa mais ko kata na ofumbwa ngona bande ko bamona zela vana ka télévision fumbo o totekaka 1000 francs tozobandela totekaka fumbo ya bien tosangisaka matiti te totiaka kachuka te oyo fumbo oyo ekendaka musika original ya fumbo yango nozokata na wamba ezokisaka pe mbeli yango ezokisaka papa ezokisaka makasi soki ezokisi yo ezoswa makasi yango oyo nozotanda awa na fumbo na mbinjo na muamba na zote ko original ya fumbo na wamba na bisika ya jango. Awa na wenzi ya wamba kote ya jango. Mama na mekano koloba kote ka fumbo pe oza bana combien? Nazana bana 8 papa. Basisa classe. Moko asilisa classe ba mususu bazotanga nani basilisi te mbongo ezate. No mboko pasi pino zo futila nano sombi lupangu te. Yango wana papa. Merci beaucoup. Merci à biso Polika Télévision toza na binoa na wenze ya wamba bomoni wenze ya wamba wana toyawa na bambishawa ne mama oteka awa bomoni ndenge amandenge bazo teka ndenge bazo kenda musana bango yali moi toko pe mingi to botante bande ko pe pe bandingi sa pe mbika na bango balila bazali zala bota musala mbote ndeko na ngai boni santé boto moni to swana mama wa mbote mama na ngai mbote papa boni santé za malamu kana koloba boteki mbika bochamo toteki mbika tochamo te papa passe biloko kaka ezomataka ate komata passe 1900. D'accord. Papa Tuni, oh boy, 1900. Kopo 1900. Donc kopo mbiko 1900. Kopo mbiko 2000 tozotera metotera pona papa 1900. OK. Tira papa na moi papa za pressé. Papa oya yo pe. Ozo soma mbiko lia. Nazo somba mbiki na lia. Telo na oki posa ya mbika na ye ko somba mbika. Donc wana se mama olamba bien yo moko na. Mama mutakolamba. Mais pourquoi botini mama ka yo moko? Te lokola na tambuli na zimbongo na nzela yango na sombeli mama libela. Donc c'est le mbika na mbika. Mbika na mbika. Oya teni papa. Il y a biso podcast télévision. Ça va olobi ni sikoyo. Merci beaucoup mais ba difficulté ni obino bokutana ngwana we. Ba difficulté ni to okutana ngo conjoncture eza mabe. Biloko ezotambola te. Tozovanda kaka na pasi boye papa okotekaka mo eloko ata bénéfice eza te souvent tokotangisa bana ndeni. Merci ya biso Polika Télévision tozawa totalisa bino tomoni mayebo ya sika wa mbote mama na ngai mbote mama boni mama santé bien. Babi mama lobaka te tosola pena mwa bato bazali awa mwa lisolo mbote mama na mbote papa. Tomoni mama oteka wana kuna na suka eza mayebo. Wana eza mayebo na suka kuna wapi oyo eza mayebo mama azoteka. Wana mayebo ya mvumvu euti bandundu. Donc mayebo nini? Mvumvu mayebo ya mvumvu. Eutaka wapi? Bonjour papa. Eutaka na bandundu. Eutaka bandundu. Napo liaka ngo. Ngapela liaka ngo ezaka mayebo kitoko vraiment kitoko. Bomoni esika o eza esika na biso wenze na biso. Awa pe sope bozana posa ko lia biloko cuisine yango batela bino cuisine chez Ada. Bogogo ya. Yono mutune ozoteka.
ozoteka mpe mayebo oyo tozoteka bamama bazoteka mayebo na cuisine oyo balamba mayebo ya yo totekaka yango ezali mpe kuna mpe na sali na nzungu na mission nde lelo tolambi te lelo tolambi te bokoya lenzi bokoya olia merci bana membre oui mama na ngai liloba no filme biso eza mission nini yango bino bozofilme biso boye émission masolo mpe mabina na ya biso podcast télévision tozotombola be culture na biso bilei ya mboka na biso lokola awenza wamba boteka biloko moko ya bio biloko bankoko yango toye topesa valeur na wenze na bino ezali be bongo te eza bongo papa omoni biloko oyo olia Thomson to olia quiz to olia soso ebongi kolia biloko oyo papa eza na vitamine ya kosakana te ata mwana bebi bakotindo na kingasani kendo kozwa biloko wana mbinzo lambelaka bana fo balia yango ozomona biloko oyo papa totangiseli bino baklasse na biloko oyo makambo nyonso kaka na biloko eza mpe bamama mosusu ndenge tovandi awo tosombi mapangu likolo ya biloko oyo papa likolo ya mbinzo oyo mbinzo eza fin mayebo eza fin oyo biloko bakoko na biso batikila biso yango tozokoba nango na moyo ya lelo. Merci beaucoup. Merci bana membre na ya biso podcast télévision bomone tenga abino le grand bokatier chef Nza Manzamba émission total sibino tena wenze ya wamba oyezete na masina côté BKTF baso teka biloko na bango ya bio soko tali wenze kokana lokola na wenze ya ngaba ndenge bateka biloko ya bio pe bakoteka biloko ya bio ya kitoko bomone se toko talisa toko tambola bino moto sepena wenza wamba olingoli ya biloko ya bio okitawa okolia biloko na bana mambo na pesi bino merci na Francky esika botolanda biso na pesi merci na bakontinue surtout boza kolandanga bino le grand bokatier chaque Manzamba na pesi merci na bandeko nyonso tout partager émission commenter liker les amis kitoko mingi bana mambo nde tokutana bino mbala makini ya botana bino bye bye mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela